www.potonapoto Cher Nantes Nabino surtout au Bolanda Rabiso, au Bolanda site Nabino na 3W si tu as quoi cartonné dans site nous surtout l'équipe si tu as quoi kunda ba site nous sont. Pourquoi pas boss nanga la mine donc faut mosa kona kolo jeunesse du Saint-Esprit place aux alliés vraiment na pesa bambote belé na pesa bambote langa na Eve Dianza. Pourquoi pas mère Mila ma place aux alliés vraiment ma mes condoléances belé talaka ba passe na mitema vraiment tozoli laka toujours vraiment na toité na biso no sokande sala nango na bosante mima wetu fio sola ka bien yemoko vraiment fio solo ma place aux alliés bambote belé na pesa bambote langa na yemoko madoligodi ma tante na place aux alliés vraiment pourquoi pas Brigitte Anani vraiment nous surtout place vous allez voir mbote belé quand des alango toujours la facilité toujours la facilité toujours mais la facilité nous sommes comme la biso na facilité au biso zotoyebi lelo oyo na plateau na nga nazanga mon côté nazana président Ladi et sobe au monde entier mumbaya yebi oyo batu no surtout bayebi. Bonjour président. Ouais, bonjour mère nangai na Cynthia Bombo ouais. Président Ladi impressionné ezanini na bato no surtout bazolanda na site na poto na poto. Vraiment un plaisir à trop. D'ailleurs on a passé bonne année ba meilleur vœu. Ma batonio surtout ba Holandanga na site na bino encore poto na poto. Vraiment na passé ba internaute tout ba mbote na bango pa bazali. OK. Président Ladi tozongi moi muke moi simakande zala na ba parcours na biso mutu na vie azaka na parcours na e nga Cynthia Bombo na za na parcours na nga président Ladi na bano mabota misika vraiment bani ba yeba parcours ya président na biso Ladi esobe e banda wapi président Ladi esobe abimela wapi to awuti la wapi. Ouais, parcours eza moi moulai trajectoire ngo vraiment so no bina bano betango peut-être émission donc cours aussi la peine mais la cité mais rapidement nga na bandi théâtre na 87 déjà na koti na mambo alors tozo bosser kaka na ba groupe to bana zo ba formation na ki wana na groupe mo mukubi théâtre na bandi théâtre vraiment petit muke parce que théâtre ça venant master oyo to yebani ba passe ayebi ba passe na nganga pe na yebi ba passe na ye to koli vraiment ensemble donc nazo tanga ba chic nanga nazo sa théâtre mais na côté ce na groupe on a encadrement na ba 87 wana groupe mukubi théâtre yaki na ngaba na paroisse Saint-Adrien wana mutana ko encadrer biso monsieur Mbamba Boisi ya papa aki encadrer ya ba jeune na paroisse parce que on biso za na ba groupe K kizito a Noirite mais sikoyo nde to bandi ba théâtre ngo marque wana to zu ba formation titi na 97 mais na 87 à 97 wana moi bakati na bujaka moi muke na masa na ngakake makola mbwato ane pe a acteur na kata groupe to sara net moi mutu makasi to meka usara groupe na ba R wana de to nosa Nouveau Testament ici mbarate to zongi sus donc to zongi mukubi après na 97 nde na yoko kende pas mettre paille et pas mettre paille mangwaou ti na 2000 ans toye ko sala list boy na bavie Mundori bavie Gaou bavie Kisita na ngape na 2003 nde na yaki ko fonder list boy fondation. Merci président Nabiso vraiment ma mente place aux alliés moi na Bruxelles solo place aux alliés on a personne mbote belé quand des gens toujours na actualité Nabiso to ngato zonga moi muke vraiment na vie ya papa Nabiso esobe vie artistique naye lelo oyo biso nous surtout yebi monde entier mobimba ezali pona ser na biso mangu sam o awuti kotika biso yango wana to yaki pa président na biso Ladi esobe to partager moi ndambu to sola moi ndambu monde entier mo ezolanda biso président Ladi to yebite bato belo bazolanda biso président na ngape Lami Ndovo place azali boss na nga na pesa mote belé to yeba vraiment président Ladi na ser na biso mangu sam mozaki ndenge nini oyebele ndenge nini. Bon, c'est Marie. Ngana yebi donc so ngana ben so to kutai na ye ngana ben ma Marie. Donc parce que baza pena ba ser na biso ya biso za na ntsanguti na bango ngana na njili bango baza na Masina na sans fil. D'ailleurs grand frère na ye GG aza so grand chanteur.
abanda yemba na frère moko abanda yemba nzemba baluba ba seru wana na kanisa so na bosani te bazaki na Vox Day frère Kabongo hein GG grand frère na ye mais GG azwa pe temps ya ko encadrer madame nanga na chant Nadine Bola baza bana ba côté moko leo wana biso zobeta ya madusu pona yo ebika nde sikoyo to bana mona déjà bango to yebanaki osa comprendre donc sœur Marie azabena sœur moko oyo to yebani na bandenge wana mais et au sala suna monde ba art ndenge nzambe ya pambola ye abimaka na musana ye ya koyemba ya musique na biso pe ndenge to bimi na ndenga masano ya comédie donc to continuer susu to kutani su na monde art susu na ba connaissance ebele quoi. Merci président l'a dit vraiment to kozonga moi mke toujours to zaka na kozonga parce que susu to sara voyage moko to na ponton donc ils ont senga fuba cha comédien moko yenda proposera pe bazwanga bazwara ngai to sala voyage wana na orchestre na ye to ke ponton to beta ba production kuna et puis yaki mananga liboso na ken réponse noir d'autant to komi kuna to beta il est vraiment bien tant na homo saba comédie nanga orchestre na ye pe accompagnanga donc za ki to makasi. Merci président l'a dit tozo zonga toujours po tozaka pona ko zonga po yazali soutien tozo zonga kana ba actualité na ye ndenge ezala na ngoma son facilité président l'a dit lelo au ser na mso nzembo esepelisaka vraiment soko zo yemba ngo vraiment ozo mona ye tozo mona vraiment ba parole ya bimisa ngo vraiment bonzambi Seigneur yondo yebi bapasi na mona pona yo yondo yebi kotonga nga pona yo yondo yebi kotola batola nga pona yo Yesu ye papa na ngai tika ka ba uyiba ngai tika. Merci vraiment la président nzembo ebele asali ba nzembo ebele na ilinga pe vale ya baka oui toko ka mwanda siko voix nango zo mona ngo eza na kasir so zo kande na olubana na kasir parce que ngana linga so no yemba da yemba teka likoli kolonga linga so no yemba na nkunga pena na susi nkunga me kasir do poto ambuye batute do na yebika na kopesa kata mo batitra banzembo na ye neti vale ya baka wana eza vraie chanson o na yembi wana donc banzembo na ye tout presque banzembo na ye en plus azaki koti sapena batu na profondeur so azo yembo zo mona yemo kona d'abord azo vivre makambo tant azo lela wana donc yo pe faut et emballer toujours donc vraiment il sert mo donc na minute yo to ucho bungisa sert moko na ebité vraiment ba sert le quoi ba mari misamu wana fallait nzamba tike ka azala ne kaka mais toko condamné pe nzambe te mais pona nga so nzamba tuna ka batu fa azala na inana. Merci na lengi manki ma place aux ali vraiment na Bruxelles solo ma place aux ali bambote belé vraiment taka toza toujours na kolela mité ma passe tozo lela ser na biso mangu sam lelo so ki totali bien président l'a dit tant bino ba comédien tant ba kufelaka ba musicien to mona bango rarement ba to ba yemba ba musique ba chant chrétien o to mona bango rarement siko to yebite lelo oloko ase mangu sam akufi akei est-ce que ba ko pesa bino moi hein niza moi valeur o ba comédien ba pesa kana ba mususu yango ngana lobaki na tous les musiciens chrétiens donc omoni o ezananu makambo ya ki chrétienité te o ekomi siko makambo nde to perdre mutu on se comprend artiste donc ça dit toi joyeux nanu ndenga za osala ba chanson chrétienne na yona à part ça azaki artiste ba tutu ba kolela ye biso ba artiste to kolela ye bande ko na ye ba chrétien ba kolela ye le musicien peut baza ba artiste et za ba o ba beta profane musique typique ba kolela ye famille na ye ba kolela ye ba autorité ba kolela ye catégorie nyonso tout ba kolela sœur Marie Misam. Alors o eza makambo te parce que nga so na kopesa témoignage na ye ya sœur wana
D'ailleurs, biso moko nanu na monde na biso ya comédie. Na kanisa bana poto batutu ba otala biso na image ba yebi makambo na oloba. Ya bandeko nyonso tu ba kufa avant. To mona rase Marie Misamu abeta na badei. Na kanisa yopo nazoloba boye Cynthia oyebi. Donc badei nyonso tu oyo bandeko tozwa na monde oyo Sœur Marie Misamu assista biso abeta ba conseil pe alala na ba matanga wana. Na kata groupe na biso na moment oyo kadi akufaranga na late na kana poto mais na yaki ba pesa nga rapport na talaki na ba image Sœur Marie Misamu alala abeta musique. Donc nga déjà ndenge na zaboye tant to la Sœur Marie Misamu na habité to lela na façon na biso na manière na biso ya comédie mais to zala wana to kolala wana pe to ko animer to ko agrémenter butu mobimba. Est-ce que ndenge zaka toujours que valeur oyo ba musicien chrétien o ba comédien ba pesa musicien chrétien ba pesa ba musicien mususu? Pourquoi pas que le to mona ka ba musicien na ba musicien chrétien o ba linga ko pesa ba comédien vraiment valeur wana te o le ke zaka bon placement ba bombeli bango boya be bokuti ya place ya kotunda to mona eloko ni sala bino ndeni ke bino valeur ko bino bo pesa bango nga mona ngote mpo nga ba pesa nga valeur. Oui nga mona ngote. Mais il y a des gens qui sont informés, ils ont apprendre que ba pesa bango valeur. Bon alors côté msoupe artiste c'est tout au ndenge moko te et après net kana ba musicien chrétien pe msoupe ba na niveau assez ndenge moko pe na ba comédien msoupe ba na niveau assez. Vous comprenez? Yango na lubara ba o ba yebani bien te wana ba sala effort ba yebana. Vous comprenez? Mais net biso boye place na ebité place nini nga na kuya na ebité na uzwa kiti ta mususu na uzwa chaise na difficulté. Oza comprendre? Ba négligera na bango biso te nga makambo wana yebi na nga ngote. Neti nga na mona na nga ngote ba négligera te. Po ngai na ndenge nazali na mona ka so na ye eza na ndenge ba na milieu ya ba musicien profane. Même ba musicien chrétien. Même partout atana ba église partout so na ye ba respecter nga ba pesa nga kiti parce que nazo mériter pe ba valeur. Merci président Ladi, vraiment merci beaucoup. Pourquoi pas na kopesa mbote na bato surtout na bon poste de coup bien chargé na pesi mbote na yemoko mami life ta place aux allez vraiment na pesi mbote belé na pesi mbote langana Moïse Sabiti bon Moïse pourquoi pas ango grand côte ya solo oyo ntoka ka ndeto sala boy foko boaka ata mwa ba dede moko boy po tango esila kaka oyo kaka chikicha chacha ozo comprendre après na pesi ba masa na bandi na de masa méthode mulenda na pesi yo bambote Mathieu Kamani na pesi yo bambote na yebi kozola nanga biso awa tozaka na mokuya tozolela Sœur Marie Misamu na yebi que même bino na poto kuna pe bozo pleurer ba pleurer Jacques à danger masa nanga José de Londres benga nga ebisinga ya koto suka na pleurer Jacques donc Miki lipeza ko yinda kaka ndenge pe koto eza ko yinda partout ba congolais bazali donc tozolela ka Marie Misamu donc Mathieu Kamani na yebi ke yo ngara ba nzembo ya Sœur Marie Tro na yebi ndenge ni na minute ezali masa nanga Mathieu soit fort puis méthode mulenda jo mata masikini bozaka makasi donc nzamba sala biso na 3 temps to botama to vivre après tikicha. Merci beaucoup vraiment naïe moko vraiment Mimi life vraiment merci beaucoup président l'a dit ce qui te rekozonga sima vraiment tozonga ka toujours tozonga ni surtout na facilité lelo oyo tongi toyeba na groupe na yo lelo soki président uzate nana ko remplacer o moke ngana ke voyage on a dit wapi au voyager aux athées na qui nous voyager autant yo ko salati o ko remplacer à déjà na voyagaka donc ndenge za bo groupe eza na nini na organisation nango donc déjà ndenge za wana ngala za président à part koza président toza na ba ndeko msusu bazo travailler na direction o baza na bureau donc structure déjà ya groupe ezali eza bien établi donc ba chef ya groupe bazali il y a discipline bazali il y a répétition bazali donc ça dit ndenge ka na voyager déjà ndenge ka etika lelaka ndenge peso na voyager susu ikotika
kozwa mwa ba chef ndambo apesa mwa ba dédicace na bango vraiment na bato nyonso oyo bazolanda biso ba condoléances na famille mangu samba chef chef bazali Michaud nde akei Michaud pas comme chef à discipline bana poto o boyebi te pour l'information Michaud a comme chef à discipline mais akei rapide akei tourné na groupe standard ya venaye José de London donc moi base déjà na ndenga singa nde etambolaka petaki ça l'intervention parce que biso na groupe standard ezaka au salon wana eza chambre oza comprendre tozaka na kati ya palais moko donc wana pe ya mouvement na ye ake kobeta na bamasa na ye o baza kuna basasa mwa batableau Michaud aza te mais chef Pico yo wana chef yaka kozwa chef Pico telemaka déjà chef akutaka kiti si bonga maki toujours nous sommes na facilité toujours vraiment tous a pas présent na biso la dit sobe toujours pas passe na mité ma monde entier moi toujours la serre na biso mari nous sommes vraiment yango tozo pesa chef na biso Pico album muke apesa mama ba dédicace na ye mama ba mes condoléances na monde entier mo baba on surtout azona na biso bonjour bonjour frère bonjour chef na biso merci beaucoup bonjour propre ça va bien hein. Pico Maindombe les silencieux mais c'est Google. Merci beaucoup. Impression ezani ni na bato nyonso to bazolanda on a site na biso poto na poto. En tout cas impression vraiment na baboye na zo super makasi ba konde jo landa biso ni bazawana ba tika biso te. Ba toujours branché na chaîne na bino qu'on a ba evre na biso eze belé. Musu o ni piso eza sikuzo de cas. Balandango musu pe zoya ba konde jo landa ngo eza mamalamu. Lelo yo chef na biso c'est un msoma musamba utikotika biso au monde entier mubayebi partout dans le monde vraiment bayebi li solo passe na mité na biso ne surtout vraiment tant yo yoka ke loko na mosi santé ndeni en tout cas na sumu na noir na baki mikolo ti ko yo bima na saka toujours na noir pona na ta matanga mais na zabi na lipapa po biso kutu biso na katu futa na makolo ngulu menga na tili papa moi-même na président azan papa pardon synonyme que tozana matanga ti mukoto okunda ser na biso ti ngolo sa 40 jours ndi tolongoli pilo wana mais ça passe nga ko compétent na TV na RTNC na ko ngisa nga na passe to ina madame benga na lela ipenza c'est douleur parce que na lela est fort na personne na douleur on a biso nyonso groupe mobimba ben les 10 boy to na douleur na si beaucoup mona pour que je salama moment pense na biso moment d'aiti to ba ke na cimetière to zala wana ba mes condoléances na bato nous surtout bazolanda bon to pesi ba condoléances na biso ya Lisboy mobimba et pas besoin de la biba on da groupe Lisboy na chaîne na émission na bino tout ça toujours à cœur na bino to on a toujours na kata day to sambela yanzi ya biso nyonso to lelae na banzembu ya nzambe na ba comédie de connaître ça communauté à méditation mais à prière méditation ngo to kozo mwanda merci beaucoup merci vraiment méditation ma batunyo sur vraiment place bazali moi ba pousser les ma peme na yem ko yeme nzambe langa vraiment wa leki batunyo sur Jésus Christ et Shaddai Adonai président l'a dit le oyo soki totali bien vraiment to koti vraiment na kati vraiment ya musala na bino ya batunyo surtout basala théâtre totali bien ke nzonzing eza kokufa tangu nzonzing eza kokufa pe tozo mola pe ba groupe ezo bimakaka ebele tozo yebate bozo vivre ndenge nini to ndenge ba groupe moi les autres me belé bazo yaka pona sentiment to pona nini. En tout cas merci maman la question voilà au moni toza na mokili ba mamsusu eza ba réalité ya mokili je vois na mokili tozo misu bazo kufa misu bazo botama muta pona raté que elongi o fallait zate na mondo elongi esani na mondo muta na droit na zati ozo comprendre parce que so eza ba bilo msusu nde tokota nde bato bakota prison pam okomona elongi moko yo te yo fozalaka te ozwi elongi yango obomi yango nalingi omona ote po mokili na nga ozompane eza mokili ya tata nzambe ye nde azodirige yango donc ça dit biso ata lelo toza bamodele tokoloba lelo toza bambiaka na masolo oyo
mais tu ko décidera te que groupe monsieur botamate to groupe monsieur sondeni oui botamana yo mais zaga na ba assurance ndenge ba obokolela yo na ndenge ba otangisela yo na ndenge ba ozwa soin na yo soki moi santé moi mbeba on se comprend ba groupe ezo botamana ngo ebele eza nango idéologie parce que les longs na ko condamner ba groupe ezo botamate parce que nga pe na botisa groupe on se comprend mais koyeba kande kolanda soin ya groupe na yo na yo quoi biso lelo to sala ba mouvement oyo to sala polémique moko te na bato to sala musala oyo to sala ngo uniquement pona ko sepelisa bato côté ya bato ko sepelisa bango donc na sens wana donc ngai na encourager ka ba o ba osa ba boulot na bango parce que na domaine autre ozali na kosa ngo penga moti ezo senga photo za na bato mende faut ko sala ngo kara na ndenge moko malamu po lobi batika la pe ba modèle ko biso biso to sali yango parce que to bana otala pe ba grand na tango na biso to otala pe ba vieux oyo ba bana osala o ba sala ki valeur ya eloko le to sala to sala continuité do ba op bazoya après biso balanda pe ba lokolo o ya malamu o ba omona na biso basala yango pe bien po lobi musala oyo ekufati. Donc na sens wana comme conseil na kopesa na bateau mais sinon vraiment na za contre te ya bateau ba osala. Alors so le bin zonzing lelo ezokufa. Zonzing ezokufa pourquoi? Na webso lo moko so oketa msusu ata na ba Paris wana. Hein? OK na ba Paris na ba Château Rouge. Okoti na ba shop wana place bateka ka ba nini ba DVD bateka ba nini tout ça. So osombi ya ba Camerounais osombi ya ba Tanzanien, osombi ya ba Ivoirien, osombi ya ba Nigérien, osombi na biso ba Congolais. Bande ko bolanda nga eza vérité. Lelo boko mona ngo mabe to boko ignorango. Mais lobi makamu ona oloba boloba fallait to yeba, fallait to timba. On comprend. Soro bandi ko tala yango bien. Au mona ya biso ba Congolais eza un peu terre à terre. On comprend. Pourquoi? Au mona ke musalamo et salama batelango ba moyen te ozomona soro talika bien au mona na bactère musu ba joa ofele na kati ozolanda et en plus soro talisu bien au mona sélection eza malamuté babilo mususu soro ke tala théâtre ta mususu ya elo mo ya ba Nigeria po mona ngo pena ke eloko eza danger au mona producteur atala écoute aussi matin atala même pas rétroviseur aye kaka solo lina na chukuma caché nous a combien boy basal mikanda soki ba manager baye ba solo li papa mais biso awa solo ka producteur tindela ata manager na ebi kutu to soki salamak on s'en parle donc acteur faut ni tout ye moko na producteur et en plus ko tu nga ici na mona ilo na olobeza vérité. Bien que vérité msusu blessara mais tika to lobara parce que so peut to lobi vérité te to lobate ya mnoko kangam on s'en prend donc batu bango moko ba yo kika producteur mo outi poto aye so pas na boulot film te mais ba artiste bango mo ba ye déjà hein ba ye bango moko po ba ye bi ke producteur ça nzonzing donc aye siko ngapa na ye ba ite so aye la nini on s'en prend. Donc ba comportement on a bazali. Maintenant siko yo mona ba moyen bazo chati. Bazo futa bactère bien ti. Bazo sa sélection te bazo zo bactère te o esengeli. Maintenant siko. Mais président la dit to moi muke nzonzi ntongo ebandaki sika ebandaki kokende bien ba artiste ne surtout bazakina ba cacher na bango bien. Sikoyo zonga moi sima mwandam eloko nini sali que pour lelo oyo ba producteur ba koma ko baby sanzonzi ba koma ke oza artiste ba peso $20 $10 na musalo yo sala ya passe. Comment tu 20? Mais nga lo parce que on nga la monaka. Biso to tira ngotango e koma ba 300 point barre. Donc yango na to tika la ba. Même suko bazwa kuna ba 5000 francs na mona ngo. Oui bina ko biso elo mo mer nanga. Biso tangu to ye pas mettre paille na nouvelle yenge. Film ya liboso bon. Lelo ba bien nzonzing lelo koma ka so bosali ata film ebimi na poto nzonzing. Mais nzonzing eza mboka.
comprendre oyo atiki pa ya zalaka oyo atuti pa iboye oyo auti na groupe ya Caleb oyo auti na groupe ya Sans Souci oyo auti na groupe ya Elombe oyo auti na groupe ya Fiston Sai oyo auti epa de Londres oyo auti boye ozo comprendre basangisi bino wana ndeza nzunzing donc à terme comme featuring ozo comprendre mais sikoyo biso wana ya laka pena ke producteur auti na poto aye ko sa production ya groupe List Boy Fondation akutani pena na leader na bato ya bureau pour signer papier baseri wana producteur Jimmy Mukelengi aye apesa biso $6,000 ozo comprendre apesi $6,000 na nouvelle loyenge mangwaou ba impresario ba signer papier wa to ana ba rifentari ba vena biso ba mundori ba yebi masolo na oloba $6,000 ba futa biso kitoko na kati ya groupe lelo oyo producteur nini ya ko sala mais ba biloko to bando sala wana e bando ratete ozo comprendre théâtre qui na valeur ngana yebi wana président Elombe ba bando travailler na biso to aina Jimmy Mukelenge bango ba et puis aiki groupe na producteur na yango mais lelo masolo wana tu ezara sute masolo ebeba nango bo yebisanga sikoyo ke yozo yo tuna nga lelo nzonzinge baby ngana olobani. Merci beaucoup ba producteur ne surtout ba yoki yo ndengo lobi vraiment président l'a dit lelo ke soki ba producteur wana bazoyo ka bango so balinki musale bunga basala ni ngana sala 5 na ban 5 na ban na ribi ke cartona na sala ngo na ndeko na ngai producteur producteur na biso ya 5 na ban na bana vana même na parler na Paris nani te Diezola te Didienta Diezola to uto sa na ye Adam na Eva Didienta to sa na ye na pesi pe mama Bijou Mukuna madame na Mbote Bele na bana na bango na bige ba Holanda na pesi Didienta vraiment babo na année 2016 donc nga na sali 5 na ban to so na producteur ayibisinga ngana na sala production théâtre te mais nazana moi dimi mo boye faut osaila ngai to bandana yo mamba production mais loko eza débit na otinda mbongo boulot après to ko vider yango atinda bala to futi ba donc to ba acteur te to salika moi ko lia ndenge la to organiser ka tournage leka dans les bons donc il est ndenge le kaka to tindi ba plan. Merci président l'a dit. Biso ba plan ekenda mais giving na ezonga te. Ba plan ekenda ba plan nini? Ba plan donc ça dit to tindi bouloti mais giving tisiko nzimwaka na kenda pena boye na ovana na pale apesa nga chambre na ova na mona ba plan tala ba carton parce que 5 na ba ebima 1 2 3 4 5 6 ebimate ti lelo bato ba ebi na to na ba 5 6 producteur ndeni ba plan producteur so bananga ba pirate ngo bimi na ba Pointe Noire bimi na bangola ba nini na ebite boule ne so ezaki nga mo na beti sous matraquage wa na eba pété ba plan evanda ka wana ti lelo nga na souci ba boro na ebima ti lelo ara na givini mais givini e Venezuela te un sous-président un producteur na so comprendre givini wana nkolobani moi tu vois que le chocho te to baka mbongo soto bimbongo batutu ba yokati kasi po ya comprendre ko bate tangi batu ba bate na lingeza kana ndenga code merci président l'a dit vraiment to comme na biso mako chité vraiment des ala ke to kota ka toujours na ba artiste na biso ya Congo ndé ba artiste nyo surtout ya monde entier ndé ba kota ka vraiment na ba vie na bango to lingi to yeba vraiment pour ezape ma bete il faut to yeba ba artiste na biso Congo ba zandenge nini président l'a dit obala ozana car ozana le pan to nini. Ah, non, le belaka moko. Il y a 3 questions. On va répondre na moko. Oui. Na bala. Bala oza mutu kate, oza pina le pankte. Ah. Donc yo mo le belanga. Président a dit eza mabete parce que tout le monde na ba nani ba comédien na biso ya ba Nigeria, ba artiste na biso ba Nigeria wana ba lakisa ka ba vie na bango o bango Nigeria. Non, oza congolais. Yango la ke biso ba congolais tongi ko bomba ba vie na biso, il faut to bimisango ba mona ke musalo yo sala ka. Ko bomba te. O komi bato psiko ba mona ona ba aspect belé. Lelo o ko le kana écran boye. O yo so mona mutalo ba kem. Na sombi
car boy bato pena ba otalo bango tout bagangi nzamo et bongo etali biso on se comprend parce que etali bango te ça peut vraiment l'importance teto yaka air moko boy mais sinon ba biloko wana ezanango mais ça peut le côté toko ya olobaka ke ah boy to na mambo belé toko yebisa na bato o bango ba nango besoin président a dit ngai na niveau na nga vraiment kozanga ndaku na musalo na sale belé na mboko loba na za mal organisé on se comprend mais so na za organisé na kozanga ndaku te mo ba tsoko mutuka moyen zéro mutuka kutwa ta yo na ko so sente ndeni tindela nga bor ekutambusa ngai koti singa on se comprend tout ça est vanité. Bino surtout bo comprendre président a dit kande zala nango bor wana ngolo bakemutuka yango wana soki totali vraiment bien vraiment tozo kenya biso vraiment na kochite ma président a dit lo baki ki ozana mère place mère asali mo ba dédicace bambote belé place asali ouais na pesi maman Nadine Bola bambote pa azali na pesi pe bana na ngai Shadrach Nzongo Israël Nzongo Gaël Nzongo Ketira na Miradi na pesi bango bambote. Merci bien président l'a dit lelo otongi to za programme ya mouvement ezandengi nini ebelo bazolanda bazoluka ke président l'a dit a répéter ka wapi na ko ya place nini po ngai pe na yana kutane na sola nai biso awa eza place obunga te na Lemba Foire soko komika kana première porte station awa première porte mbamoko ukoti umona ga utunika place Bikapi ici ka mama Yvette na mama Beni na place Bikapi place moi kitoko ya propre mon pepe ya bien place vena donc ba cadre bayaka donc ukuya obaye jina yo ya kitoko moi nyonso to ezali moi ntaba shawarma babiloko tout oyo ko luka awezangiti ezali ozupeta na yo tali répétition à Lisboy tu répétera lundi na mardi mercredi na jeudi nde ya mikona biso ya tournage vendredi za pona montage diffusion na biso ezali dimanche na antenne A batutu na yebike na mikili bokoma na bino na ba canal sat canal plus déjà yali mais batu msunde ba eza informé te donc directement nazo informé bino so bozwika canal sat botie bobando landa biso en direct donc tant to le kambamo partout boza bota la biso dernièrement batu babenga ngai babenga na pays moko boye mboka ngo yali ya pena musika mboka ngo pena bakota ba Australie kuna babenga ngai balobi na nga ke tozolanda pièce kitoko okay pièce nini oyo bazela po bangone surtout monde entier mo yo tolo baki antenne ay comme monde entier mo ba pièce nini ya sika po bakokozela bon pièce to comme na 19e épisode mais ngana mona ngo ezaka ya sika nanu parce que et ana ba parti musuna to comité o tozo sala eza PTT tite nango yango wana eza PTT tozo ko bana nanu eza nanu pena pièce mo actuelle ngazo mona ngo nanu eza nanu sika parce que oh musu to préparer pe bilo musu ezoya mais ngana websa ba producteur boy ataka ba producteur te ata bato yo baka na balingi ngana ko sa production parce que neti Adam na Eva eza biso moto sali production wana na ba diezola eza biso moko to sangisi ba masa ndeni to cha mwa point na elo na biso wana fiston auto sala Kofi Central et cartonné danger ba masa ba bite moto yobe le quoi ba producteur ba sana ba honnête mwanzi mwaka yope tokoti kanengo anati photo bete loko moko to la sapena ke bino nde bakolo masolo papa to niati Adam na Eva do suka do yango na zobisa taba producteur ka te ataka ba masa ndenge ya na ba diezola taba didienta atama kamba 5 na bato ta osima so pe moi le chocho msoeza saka na kata makambu to beta ba boulot ba inspiration makasi ezali tozanga nani bactrice tanan ba jolie fille ba alia ba beau garçon hein ndepera bato poto tala angaye songa na akibino groupe abona ko lexa obonguti bocha balar na bino mutu oyo fo ba mayelo ezali awa fo bato ba bénéficier nango on s'en comprend
Lelo na opesa exemple moko ya ndeko na nga c'est Marie Misam. On s'en comprend? Ba oyo ayemba mais asisi koyemba te. Asisa koyemba te. On s'en comprend? Asisa koyemba te aki sune belé. Donc tozana art moko oyo nzamba pesi biso likabo mais poto présenter ngona bino. Donc bino nem tout ce ko bozana moi ba moyen faut que tu aies moyen wana to betela no ba art danger. Pour tu s'embrier art moko. To songa giga to za la pena to za nanu. Omoni mutu aloba na souci mo boy lelo ba nigérien ba biloko wana ba osala ba l'équipe bisoté. Ezaka question moi ba moyen de ba hôtel bango ba moyen. Ba l'équipe bisoné eloko te. Les Ivoiriens ba za rien. Quand des autres Ivoiriens donc za rien. On s'en comprend. Ba za rien pas na biso. Ba l'équipe bisoné eloko te. Mais bisoné koza congolais na habité esprit moroneti et timbuka donc et tout ça. Donc congolais ont pas moyen pour n'en déconner congolais. Donc azomona lokwa abua kimbongo. Non c'est pas bien. Ba producteur bozo luka balar, biso ba tuto kopé sabino balar. Na ba boulot to wana. Pe bozo pe balar. Bo bae poani. Tozongana hein? Tozongana nde tozalaka, to travailler. Merci président l'a dit vraiment ma mettre na Bruxelles qui a yemoko boss na la mine do ma mettre na Bruxelles quand des alongo toujours tout na ngelo ka bibombo Cynthia président l'a dit bo manga makasi surtout nzemo kiteko kitaka onda ka be na monate onda ka be na la te na kotate mama na tatane tatana banate mama na banane bano kutuba ebite kitaka. Merci partout dans les mondes, merci. Merci président l'a dit, merci. On a pas tout bien monté. Na habité le baba to moko ba ba vacances ba nini bazongi nde ba memisango. To kena na gemena. Na misho. Ngasuko na obuleka keso na ye na beti kitaka ta kodidi yango nde sa danger. Nzoka na gemena to banda pena carnaval fanfare bata fanfare ça kutu zamba bazo beta biso encore bazo ki ya église mo ba beta pena donc et là ngambi na waka petit mo bo bimisika elo mo boy so na yebiso eloko ala pa bimela yango pe mtu totama en carnaval yango pe mtu sala masolo abimisika elo tuba yembe limisa tuba na tuni misho pecho be boru abi president bien ote do boru mo to sala ngo na ba vie ga na okata mbati na ye do kote kunende yango mtu kanga masolo mais siko bato mikili kitaka takudidi oyo yango nde mtu kangi ba faire koto. Donc bo découvrir en kalaté so ba producteur ya côté wana ba tena ba moyenté to ko bunda kaka to tindela bino ba inspiration nyonso to yé to ko tindela bino ngoka président l'a dit pas contact na so ko pesa alimo pesa ba président so ba ngali me ona ngana on pesa té parce que ngali me ona ngana on pesa té vraiment oui to ko so alimo d'abord so ba to bali ba contacter biso déjà place na biso ya sir awa chez Bikapi. La première porte, na Lemba Foire, chez Bikapi Awa. Et à part ça, d'abord, faut que tu vas comme la site nanga, ba beti kaka la die sope @yahoo.fr, ba umo nanga donc pour na ba makamunyo surtout to kosola, namba phone yali plus 243 89 55 99 44 et puis 0. Alors deuxième numéro est ça plus 243 99 8 11 37 63. Donc wana ba reçoit vraiment le phénomène sobé yemoko pe ayambaka bachombo na yemoko. OK. Ebelo bazolanda ma mitema na bango beta bien président la dia tanginga te atanganga vraiment. Na utanga neti venanga malubadu Kolutu Mongali Yoji, Yamamoto, et puis
Morgan Louloa, Olivier Lunyanga, oncle Nanga Didier Nzongo Mokonzi Angaba, le roi de Yoshi, Yamamoto, oncle Didier Nzongo, José Nzongo, Alain Nzongo, Bolan Nzongo, maman ministre, maman Pauline Nzongo, na restaurant Titanic, Château Rouge, Arata Nzongo, Bolan Nzongo, Aïna Nzongo, BBC Nzongo. Donc, Banzongo nyonso tout, na pesi bino bambote bele ser nanga Odette Nzongo, Mama Lisi Nzongo na Bruxelles, Magui Makiese Nzongo na Londres. Donc, na pesi bino tout bagela Nzongo, na pesi bino bambote bele. Na pesi pe masananga statue de la liberté, José de London, Sida Bilele, na pesi yo bambote bele, Papi Michopo, bambote pa ozali, babo na 2016. Na pesi petite sœur moko pa zali ka na kati école là ya bala na ye na bela kuna na bana na mbote na mobile na ye na pita pesi mbota trop na pesi mbote na nga na ba artiste comédien nyon surtout au bazana poto a commencé par président Molai et puis na pesi yo bambote belé ba Janify ba Po Firenze ba Sami Mokili ba Igor 2 minutes. Donc avant-hier, la grande sœur, il y a Igor 2 minutes. Matin, ils allaient na Somi Dawana. Donc, na pesi ba bon courage, j'ai pas ya Igor 2 minutes, mon jeune frère. Na pesi ba Mike la Duchesse. Bino surtout ba Hans Luzolo. Ba mutu moko ya ifsa nga na tanga ka été. Mais nzoka za mutu nanga pena ya kati ya masolo. Hein? Donc, yé penza kutu. Depuis Kasongo, donc il est déjà tout zalaka a comment na mikili mais tellement surtout boulara trop minka mo boaki bana Paris Bruxelles mais il est trop Londres Kasongo ya yo pe yango wana na boaki yo et puis ba Maxi bino tout ba Orange ba Super petite sœur na biso to sa na yena diloko na bi ba Love. Pesi bino bambote il y a trop Jomata Masikini Susu papa Edi Kilombo na famille maman Belo na pesi Myriam Misamu Ndoya Marie Misamu Myriam Misamu na pesi yo bambote belé na famille maman Belo. Donc boza ebele moni bazu bana pena moko moko yo ki pena ba voix na bango et puis ba relation na bango senti. Donc yango wana do Lisboy Fondation oyo eza pena oyo eza mamba théâtre te oyo eza ndule oyo eza orchestre mais to salisa no siku oyo eza pena ndule biso awa bango pena donc alongo a parler a rep a ju taxi express malem beti a payer plan nai aba mataba moto te ba petro ba mataba moto te ngana zo bisayo bango moto te. Et ben on va star pour na grand prêtre star le roi du rire rien que donc ngasi oyo donc na ba mataka ba motote ndozo mona bango yango wana bana poto bino mona ke mouvement pena yango. Merci président la dit nazotika là vraiment nazotika là to côté malabiso ndeza la nango nyoso na facilité to rappelez nga utu mtu na mo nzoka na facilité toujours. Merci na bino nyoso vraiment merci na bino nyoso tout au besoin qui tant na bino ya kolanda biso ya kolanda site na na poto site za ko incartonné na ba site nyo surtout oyo molingaka bon Cynthia depuis bien chargé vraiment na musala malam auto la bino vraiment merci beaucoup na yemoko boss nanga Lamine Ndovo Mosako na colo journaliste du Saint-Esprit pourquoi pas ma mette moi na Bruxelles yemoko petit sœur ya Lamine Ndovo vraiment ma mette parce que ça na personne mbote belé na personne mbote nanga na Eve Dianza pourquoi pas Brigitte Anani mère Mila vraiment personne mbote belé présent nanga vraiment mère Brigitte Anani na lia madeso pembe na restaurant na bosa na te naza reconnaissant nalia madeso pembe batia mabumongombe Moïse sabiti aba Moïse maman président na ticket nango micro nango saka nango kandingizala. OK, en tout cas alors bandeko batata ba maman na busa nante na basi Loris la Congolia Loris la Congolaise yo yango wana
Donc na pesi galor VIP bambote belé. Donc bien surtout bana poto. Bon alors batata ba mamba nekens bayaka. Na ngana lu ba kombo zaoya. Disolo za obetela bien siko yango. Oyibe ba américain ba utu sukisa ba mayele na bango awa na Congo démocratie. Ezai wap na rond-point à Victoire. Bandiku talaka ba congolais ba américain ba sala ba biloko nyonso. O ba tekira biso na Afrique tu wela yango tu sombak. Ba américain ba sala avion. Ba africain tu sumba avion. Ba américain ba sala minduki. Biso ba africain tu sumba minduki. Na bisala sala na bango ba yo sala sikoyo appareil moko ikangaka miyibi. Balubi bon basoda makamba okanda okangaka miyibi basoda pe baza batu balembaka tika to sala appareil moko tukutangwa tana rond-point moko boyi miyibi ata yibiri na Kimbantek ata muyibi yibiri na Kisantu so batangu kaka na Victoire tangu muyibi yibi kuna tangu sese kuyiba appareil wana ibendiye ekangiye muyibi soda oyaka kalungriye yatina kasio. Alors tangu basari yango sangu beta men Afrique biso pe Afrique tout ce pays isa ida bien aba pe na Congo fo ya balubi baba na kumekango baka kumekango na Gabon baluki rond-point la Victoire na bango ya Gabon bati appareil wana bandi kuna espace ya 5 minutes appareil wana ikangi 800 mihibi balunguri yango na Gabon baka kumekango na Kenya bati yango na rond-point la Victoire na bango na Kenya bandi kuna espace ya 5 minutes appareil wana ikangi 1000 miyibi balunguri yango na Kenya bakenango na Afrique du Sud bati yango na rond-point Victoire na bango na espace ya 5 minutes ikangi 1500 miyibi balunguri yango sikoyo ikomi na tour na biso baya utango wa na Congo démocratie bayi nango na rond-point ya Victoire na biso bati yango wana bandiko n'espace ya 1 minute miyibi bayibi yango bayibi pena muto yake utango papa meka yango wana donc esa bino mata moto atoke moto aboye na matate moto na casquette moto na ceinture te et pas to kende to yebite kitaka www.potonapoto